Tomo na maboko mise komi na suka ekendaki okap. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle esika bozali. Botondi ebele misa lelo ebandi pamba te tolobaki na bitumba moko kolonga kasi na kimia biso mibale. Sengeli kosolo na maitali politique. Moi si andunda receveur chauffeur mama malewa politicien policier oaza kolanda biso. Même na ba mécanicien ba couturier ngonga ya politique yango. Toyeba ke soki Félix Tshisekedi azumboka ezalaki l'espoir de tout un peuple. Félix azumboka ça fait 9 mois. Pour na bato mosusu bile ezali positif, pour na bato mosusu eza envoyé kozala positif, mais pour na bato mosusu en tout cas bile eza négatif. Yo motozola nanga bila ya Félix oza komona yango ndenge nini. Wana question ali boso. Mais makambo eza ebele, boyo mona makambo doli makambo depuis oye doli makambo vandi en résidence surveillée ou azana auditorat tisi koyo ekomika français ba député provinciaux bango wana bato mosusu baza komona ke balie kanyaka pona nini te ba to 20 bandimi sur 18 atika la lokola ministre intérieur eza ko sala passe likamboyo pendant que AG ya vijana aza ko tula kaka na kati ya ndako ya mali litisi ko nan bakundi ete bibembe bamona kana ba rosimu kendi baza ko mona injustice o esala maka na dossier na bango sika pe dossier eza ko continuer to ko suka pe na dossier de limakambo to ke ko talango guerre ya FCC cash bitumbe komi olwamba yembaka tala bango na bango bakomi koyangana ekwe eyemabe sikoyo bato na bato bakomi kobunda pe bozana kati ya ndako mo so mona moto na moto ezobunda to ko réfléchir autour pe ya dossier ya FCC cash pour affaire ya kotumba drapeau ya ngonde pe etoki président de la République a komi na France na forte délégation à 117 personnes au bakendaki na bango na moni pe bilika mbala zaki pe na kati wana bato ebele batondi na kati likamoni nango tokozwa na sima ya ba voyage to meka pe ko réfléchir autour ya makambo au président de la République presse présidentielle tisika to comprendre forme nango te ata foza voyager na 117 personnes ta to ko luka ba image za komona na TV même pona ko lakisa ba image na TV nous devons souffrir faut komando ki obimi na France ozu image oyo nango po image za komona na te Délice Sanga a eu courage alingi bakitela ba député mbongo to banda na dossier wana boza ebele esika boza ko landa biso azanga ki biso mikolo ebele pour se faire. Honorable député Léon Mbalemba, dit Papa Molière, tu es bien sur les lois na politique, mbote na honorable. Deko Israël, naebi ozaka kambenda bika puisque émission na yo attend wana tu baninga balanda biso à l'extérieur même wana Kinshasa et ça là ka boom moko ya kusaka. Ya biso za buzz, za boom. Bonjour. Bonjour, merci. Douana ngaka tsayo ebisanga à vous. Ponga na zoarele. Merci beaucoup. Tobandi bosolo na politique ya lelo. D'abord na ngina ba état de santé, état ya FDC parce que mikolo utiko leka FDC azalaki sous victime na lobate injustice ou bien na loba yango ezalaki manque de démocratie na niveau ya Assemblée nationale esikayo ozali. Moi matate botamaki to ko ta dossier yango mais boni d'abord parti na FDC, boni pe ba électeur na yo ya funa ba o ba votaki yo. Merci ndeko na kanisa autour na ngana santé na ngai parce que mona ça sikoyo kama na uti na zaki kama absent il était question quand même à perdre poids il est kaki makasi kasi ko koliande zo eso voilà donc na zone na comme na deux chiffres awa nazana jusqu'à na 110 nazana uti na 126 ouf c'était beaucoup donc des côtés wana kama bomona bisoté parce que na insista kimi pendant tout ça là émission na ibine ni nekende ya ngai nayo AFDC ça ka problème moko ya mawa vous voyez que madame Mabunda présidente de l'Assemblée nationale azako bosana ke biso batuto votaki ezali PPRDT ezali FCCT ezali IDPST biso nyonso réunis la majorité a fait que to voter yo pour voter ngana votaki na maboko mibale bureau mbimba wana na lobi yango très bien mais maman comme démagogie ozomona ka walaka français l'équipe makasi comment regretter na ndenge que tout ce qu'elle a promis azako réaliser en côté ba paiement moko médiocre. Imaginez-vous qu'un député provincial azako gagner plus qu'un député national et plus régulièrement. En termes effectifs, boza et bile bino boza 500 dans l'Assemblée nationale au quoi Kinshasa, l'Assemblée provinciale au quoi Kinshasa à peu près 48. Bino boza belé. Cher ami, oyebi quand on accepte quelque chose on assume. Bon, ya ibagité.
ba loi ba budget etc. Tout ça mon premier ministre Lunga azakoya na ba chiffre moko to yebite soki ya kolota soki ya solo hein côté ça en assemblée nationale etc. Mais c'est nous qui votons les budgets. Comment voulez-vous qu'il y ait un budget pour voter même mes prédécesseurs hein? Donc il y a la continuité dans les choses publiques. Comment voulez-vous que jusqu'à présent aux incapables il y a quoi assumer, il y a quoi assurer le salaire des députés. Et c'est le moment il y a aucun mois. Il y a des banques qui sont là. Dernièrement, il y a un député Ming Bazu, crédit, etc. Si il y a des banques qui peuvent nous donner des crédits, banque on a trop géré tôt ou tard, banque on a une garantie, banque on a 5 biso intérêt. Mais il y a des façons à ce qu'on peut régulariser la paye des députés, tout comme clochard. Très bien. Il y a pas balingo ça la motion, il y a défiance contre madame Mabunda. Là elle-même là papa mon lieu yo na kati ya bato bazo na ke bakoisa bureau na bango. Yo za na kati de na lobi yango très bien. S'il faut revoter ngana ko revoter président Mabunda. Attention bo bandeli ko voter na ko voter kaka na kolanda te puisque parole na ngai vote na ngai ezali na valeur. Elingo lo baté que na kamati na voter consciemment. Et puisque bino tu as PPRD to FCC bongo ko essayer pour quelle raison boy ça biso ba raison bongo ko ça madame Mabunda ngana critique ka puisque na bi que social azate régulièrement te ba te veli bazo mona que j'ai un ennemi. Bon, écoutez, s'il faut appeler le chat par son nom ou la chatte, bon, hein, je préfère le chat par son nom. On sait très bien que ça va manœuvre FCC. Bon, quoi ça, madame Mabunda, qui est du FCC, qui est du PPRD, à Salinini, il y a Anguille sous roche. À Salinini, puisque Bolingake, Bo écarté. Et là, ils ont mérité que même pas après une année, c'est une dame. Moi, je la respecte. Sauf na likamba salaire ndé wana comment côté mais intérêt personnel mais na niveau il y a Assemblée nationale c'est une dame de fer mais quand même ba débat ce n'est pas facile quand gérer ba député le la biso wana kati assemblée ce n'est pas facile donc la dame s'en tire très bien qu'elle arrange le côté social. Moi, personnellement, côté je dirais... social, il y a député, ça, il faut préciser. Oui, parce que les présidents, il y a des députés. Bon, il y a des électeurs, depuis au comité député aux Assemblées nationales, les électeurs se retrouver d'abord dans un mandat ôté, depuis qu'on a place. Écoutez, il faut attaquer Madame Mabunda dans la gestion, il y a Parlement. On n'est pas venu là pour créer loi, comment est-ce qu'on dit, règlement d'ordre intérieur, etc. On ne travaille pas. Donc, Moussa les athées. Moussa les athées. Car on a la commission, la commission a Fakwa, il y a Bangifi, il y a Banini, puisque on ne voit pas clair dans la gestion. Gestion est allée opaque. Gestion Mabunda. Tu vas voyager, il y a clic, il y a copain, il y a PPRD, il y a FCC, et bon, biso, tu as bango. Ça, nous ne sommes pas contents. Et mieux vaut le dire, pendant moto, bolingo tia biso, toibe sika outite, toibe lo ni nasai, toibe adresse ya ndako na bangote. Madame Mabunda, azawana, nous l'avons voté, ezaki na butute, ezaki na moi, toti ka yepe asala, et so na zana conseil à repesa baninga nyonso ba député, ka moi pétition wana ezoli ka bo signer ngote, eza biloko ya ba politique. Ba chemo mbongo likolo. Mon in bazana ngo mikolo bat bazala bampiaka eza mbongo lokola na l'air il y a pas maréchal il n'y a pas d'argent à l'Assemblée. La preuve bazo futa biso ndambo yo député Mobimba bazo belelo 500 lobby 1000 voilà ce que beaucoup d'entre nous reprochons à Madame Mabunda, à Kamata, à Bongissa, côté Wana social. Mais côté à politique, comme on veut la manipuler, on fait circuler des documents, des pétitions, on a qu'au signer pétition, on a été Mabunda doit rester, et quand il y a quelque chose, on a kuta na kanae. Maman au moins a échangé à l'ingapeza tout à puis c'est n'a quoi attaquer pas n'a qu'à changer. Mais pourquoi zolingo lobango na perchoirté pourquoi vous avez malobaté pour dénoncer biloko mususu yo zo lokaka biloko pembe ne quoi vous avez maloba liboso ya batou dénoncer pour esa place na bino oyebi que assemblée wana ekopese loko mon côté hein c'est des histoires qui ça existait depuis longtemps perchoir ngo qui ne va pas sur 5 minutes 5 minutes kolobele koné à peine olingo bandake o bandako loba allez bakati aux paroles. Voilà pourquoi c'est Obimara nakati assemblée tout ça la émission où nous avons le temps d'expliquer le comment le pourquoi s'il y a une pétition qui passe contre Madame Mabunda Bokamata
tous la personnalité. Aujourd'hui, bakamati bapesio $500. Au kamata personnalité andengwana olbade na bolongolaye bon rotozela moto mususu akoya osala mieux nani. On l'a voté. Nous sommes des adultes, nous sommes des responsables. Qu'on laisse à Madame Mabunda, la présidente, qu'on la laisse tranquille. Tu as oublié. Et puis, Batikanga na tungisaka ye na problème ya social. Voilà, social à député. Faut préciser que intérêt personnel. Au beau sala ba électeur na yo. Bato nyoso ba votaka yo na Assemblée nationale. Bato mso ba liema ngamino yo sala ba ngai. Obundela ka bango te depuis yo koti. Et donc on yo proposer pour l'intérêt à bato ba votaki. Kitoko, cher ami, il ne faut pas que ce qu'on y ait au bani comme ça. N'attendons par exemple le côté social. Tout le même aller le côté de la sécurité. Nakiti sur place. Moi, Nangazali, bien sûr, tous à côté Moko, sur le terrain à Baselemba ou en sécurité, Zali, n'a fait établir un poste à police. De façon à ce que le crime est mécaniquement diminué. Na kutanga bisika nyonso to sali balikambo anate mais ogende ngwana ba yibso non effectif ezate manduki ezate comment est-ce qu'on dit ba cartouche ezate hein il faut autant ezate okende awa nazolo bana yo bourgmestre ya Selembao marché ezate ba yibisi yo il était avec le gouverneur ba yibisi ba il y a tout un terrain là ba ndako zaki exproprié Kamata sala mesurage de façon à ce que Kamata Bahama wana tosa la bango wenze puis bango nyos bazana balabala na kati ya poto yo bourgmestre ozo Kamata oza ko traîner ba pied pour la nini continuer ndengwana je ne veux pas dire le ramasser, mais on va s'asseoir sur le cas. Voilà des histoires qu'il ne faut pas que au banda. Et puis est-ce qu'il y a un rôle, il y a député. Rôle à député, ça ne faut pas changer la loi. Et non seulement changer la loi, tout l'andelango paye application sur les terrains. Exact. Depuis nani Obaminaku, Assemblée na bango, tilele ou tala ba loi ba vota. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On aime ça comme papa moko zaka na suka wana ba mona na télévision. Ye wana. Agam ta province ni. Bandundu. Bata bangwa chito pese bango mbote zaka façon à reparler. Mais voilà l'Assemblée ne fonctionne pas. L'Assemblée est là pour na ba bêtise. Je dis bien jusqu'à présent. Na sa député. Un député national, les plus élus. On a créé à Kinshasa. Tout le monde a été à nombre de fois. À la Kinshasa, il y a Eliezer. Na Eliezer, na Kabund. Na Fayoul. Bon, et on a nous, tous on a nous. Bon, mais dans l'équipe Bangonyon, on a une voix. Et en tant que tel, on a ça là. On a réflexionné, école Moko, il y a des histoires au salaire on a compte. On a une période de campagne. Il faut tout faire changer ce qui passe. Nous sommes suffisamment informés dans le dossier. Ok, Kitoko, bonjour, Ndeko Mike Mukebaye. Il va y avoir un député national. Un député de Selembao. Naza député kaka ya funate et si kanyon sona kosala quelque chose na kosala et alors binobotala eza malamu eza mabe o escroquer na niveau nanga o bayibinga la kata Kinshasa na kena ko escroquer na encore une école naza ba école boni nasala ba école boni une des meilleures écoles à ville de Kinshasa le lycée Molière aux hommes même ba école belge so bazana ba tebele baza otinda je reste un éducateur je suis propre langage na bino komika na Kinshasa ba yebinga bino no sinde bazo ba bino na Kinshasa tozo poussa non mais opposer la question là si ça na l'idée te na lobby au moni ngai yo député aux awana te pour faire du populisme oye sika babetio vraiment baboko batombolio etc. À part la parole aux aneloko moko salate kotia papa Molière na niveau anate bato bayibinga suffisamment et puis na ndenge oti c'était na likambo wana botaka mikolo yo ba réalisation oyo na sala oyo na kosala oyo faut monana oui, il faut monana. Pas verbalement. Oye wana obendi kama batu, olati kama teni moko, ezala ya orange, ezala ya bleu, etc. Ok, non. Na école boyezo simba te papa, osomi babamboni.
otongi ba école boni obongi c'est sika nini o dénoncer za malamu mais nini yo zo même voilà et en ce moment là on a kitoko na kosenga yo na émission moko papa molere ya kana na salisa yo ou bien na couler yo o sala nini mais bato wana nyonso yaka bango awa s'il y avait moyen na fin ya chaque émission le bilan papa bilan na yo ezali nini mingi bazana bilan te obele du populisme ça c'est du populisme alors oya simba oya tia musapesika esengeli il faut distinguer ezala les législatifs et l'exécutif to komi to banda ko régler ba embouteillage on les a rôle à député alors bino yang mais exactement na rôle à député ngo bokomi pe ko dépasser na ningi to ko ta dossier mo boye bino ba député to zomona mo ba spectacle moko désolant mikole ute ko leka ezaki likamba ko fingana to mona ki ba député ba za ko fingana makambo ezaki malamu te na TV to kondanaki deuxièmement bo changer stratégie mikolo bokomo kita sur terrain incident moko esalamaki mikolo uti koleka tango babomi wewa na kingabo na Prince Kasavu na ponga bito koti dossier insécurité na ngitolo bela dossier adoli makambo mais na kati wana ngai nazo se permettre na tanga kombo so yo bango tanga kombo eko makambo mais ngala za otanga kombo na moni Eliezer Ntambo na ba image pesa lia aza député national au même titre que yo a koti na kati image wana bato bako yoka ngone na oloba bozo tala image bino mo bozo yoka ndenge makambo Eliezer za oloba na kati ndenge tozolo babo parce que naïe colonel Azawan je suis allé négocier nazo kota lacrymogène et boyer awa nazo mona ba PP je me connais aussi avec les gens et les officiers naza député ramassete et yo yebinga inga na ebiyo c'est quoi parce que moto la PP azoya komenasa ngai tambwe na kisasa ngai tambwe awa na kisasa je ne suis pas content mon major parce que na moni yo obeti karao likikuna merci d'apprécier pour la image wana boza kotala alors na kati awa oyoki ba propos Eliezer surtout ba tumso ba monike azalaki na mo arrogance vis-à-vis ya major azalaki wana kasongo vis-à-vis ya ba policier apparemment bino moko pe ba député limite na bino boyebite député azam konzi ya policier député azam konzi ya général comportement na bino il fallait za ndenge ni sur terrain pour ba tozo reprocher bino na débordement wana. D'abord, ça met mal à l'aise na moto naibi depuis longtemps. Moto na considéré que la zan leki nangai. Naibi moi siné na ba nae, aibi bas na baba sinanga. Aibi moi sinangai. Na ba nangai, donc nous avons des liens très liés. Bon mais asa député et pas respect pour lui, mais nangu na kota pena na likambo na te. Mais vous voyez ce n'est pas pour autant que Nabandi Naekala, tout ça, il y a à peu près 127 émissions ensemble. Mais en tant que député, s'il y a quelque chose, on n'a qu'à critiquer, tout en le respectant. Il y a une divergence, peut-être il y a un point de vue. Ouais, il y a une divergence, il y a un point de vue. Il y a Azali, il y a un législatif. À côté, il y a une loi, il y a Banini. Policier wana, il a été formé ou déformé, c'est kiff pendant ça la musa nae. Yo nale wana ozali ko kita, ozo pesa ba injonction na domaine oza yote. Je pense que c'était dû à l'émotion. Tambo était très émotif. Ok, il y a certains même qui dit ça c'est betita. Bon, il y a mon kamati à Bangui puisque ils a terrain na yote. Tika basoda basala musa na bango. Bisoto que nous réprimander bango au niveau il y a assemblée. Après c'est que ils a cours comment est-ce qu'on dit? Comment remarque mon kamouké nanga ko sala tu me mets mal à l'aise puisque c'est une personne avec qui je travaille. Et on est très populaire mais il ne faut pas tomber dans ça là qui populisme. Très bien. Donc je pense que Atika ba militaire ba salam ça na bango mais je pense que ezala qui sous l'émotion oui mais aller wana ba lacrymogène ezakolela et ça c'est quoi que Joël roi liseki oui et puis le bien balanga bo mangai non ça veut dire que ce n'est pas ton lieu ce n'est pas que okuti désordre wana ezala qui okinde kinde esika désordre ezalaki. Il faut faire attention. Mais en tant que député, est-ce que Zana Moussala wana koipe kokoma sur place la qualité na non? Et si kanyon soto ko kende si kanyon so na makala na lingo kende na kota kati ya makala na lakisa ndenge toza koyoka ndenge bato baza ko vivre na ndenge moko mabe toza na possibilité ko kende bisika nyonso. OK, ne tala pele kino mukeba eza normal.
na pesi mbote esika zali aibi très bien. Je confirme émission tout ça kanayo. Je confirme kamona lobaki yango ale kinanga na même niveau que Eliezer Tambwe baza mingi. Très bien. Hein? Donc quand je peux donner un conseil, je donne un conseil, mais ce n'est pas pour autant aussi dit qu'il aura papa moli a petit conseil comme ya à sala qui école moko kuna na kitambo. Très bien. Non, ça c'est des coups bas, ça ne sert à rien. Totikala na niveau ya ko dénoncer. Tikato un dossier à insécurité dans la ville de Kinshasa. 2 semaines passées, Kinshasa a na matanga au moins chaque jour ba oboma mutu. Police est tirée sur ba paisible citoyen na ponga bi oyo amoka kufaki na ngaba oyo amoka kufaki to yiko mona nsusu age ya vijana kufi affaire Doli Makambo. Nazo regretter tango zalaka na journaliste ba sérieux na ndebe investigation makasi to sala nayo mais malheureusement okati na ngambu likambo ezate biso pe toza ko sala na préféré côté ya bidon na côté ya biso ke côté yo bazo sala musala mon côté ba député bazo sala musala mon côté hein oyo italingai on est des feignasses on va s'asseoir on se lève on signe et on part. Alors ngala koti na kati likambo ya Doli na kendaki ti sur place pour na kutala makamu nyonso bato na bato bazo interpréter makamu na ndenge na bango na kolinga tolanda na image oyo ka ndenge ni bato wana balobi et puis tant to kozonga yo tala parce que oyo bato baza ko reprocher na Doli ezali Doli mutasombi mabele te moto moko il comme on a soki paluku yenda so mabele mais paluku wana zali muninga ya Doli il semblerait que Doli a zoki $50,000 et que Doli a za ko faciliter par rapport à influence en ça que ministre il y a intérieur provincial ndaza ko salati mutaye ko kufa. Toujours la image, ndenge image en ezambola ndabino mo boza kotala. Monsieur Doli Makambo son garde du corps, bangonde babomiye. On a des images yenda pêche autorisation parce que deep na ezalia. Doli Makambo est accomplice na médecin directeur. Ya oyo. Balia mbongo babomiye parce que atuni jusque dossier ngo bani ndenge nini pe suki ndenge nini. Très bien. Merci. Baye mais ça dit état ko la liambongo ya monsieur moko babenga kaye non Doli Makambo te Paluku moto ya so azotonga ndako ezali monsieur Paluku accomplice na monsieur Doli Makambo na médecin directeur ya hôpital oyo ndeko tabaye kotinda ye place oyo atuna bibo pesa ngai dossier nazomona bazotonga individu azoya kotonga ndako lokola nga na responsable administratif il faut na ye ba ezani lokola médecin directeur alia mbongo bapesaka ye mbongo akendaka kolia yango na bapisi chope partout nde accomplice na Doli Makambo moyibi ya mbongo azosomba champagne azoboma batone na bapolisier na ye ya udiana ye nde apesi autorisation babeta na ye accomplice na médecin directeur biso tosengi kaka boye Doli Makambo soka alingi Kinshasa epela moto te po abomi déjà aux 5 personnes espace il y a des jours lokola bango bazoyana bazobika na makila bakoboma famille na biso eza environ 100 Doli Makambo ezala kasongo parce que basoda wana baza général kasongo akoboma biso famille mobile message esuka soki président république azolongola ye te azota ye place wana Godempo ya okotela bango parce que hier yebi dossier ba Mike Mukelai ya kota privé na likambo ya lopango bingo ya défendre que essaie de défendre Mike azate moto lokola Godempo ya tika l'église na ila bandali aya wate Très bien. atina papel ya kama moto Très bien. Oui précieux, merci pour l'image. Alors Sikawa yo analyser situation ngoboni. Oui, il y a à boire et à manger. Population, ils ont vivre une période non seulement insécurité, mais côté social. Le président de la République a dit qu'il soit 9 mois. 9 mois, ça veut dire que moi, il faut à Bota. Et on dirait, oui, Abisso, ça veut dire que peut-être c'est entre maman, à Botsana qui calcule. Et ça, en 9 mois, c'est 6 mois, ou bien, ah non, 12 mois, on a botité. Le social, ça ne va pas. On ne sent pas le président d'un côté social. Bon, malgré qu'il y a la gratuité. Bah, ça, c'est positif comme idée. Mais dans la praticabilité, il n'y a rien. Il y a des écoles, il y a des effectifs. Il y a des écoles, il y a des foota.
enseignants, etc., mais créer ça, il y a des écoles. Donc, il y a de l'imperfection, mais le simple fait quand même qu'il y a qui idée wana. Pe idée wana ezayayi, ezaya PPRDT, ezaya mon côté président de Akamati. Kabila muta promulgué. Même ceux qui lobby en gros, ils ont la constitution. Kabila muta promulgué la constitution. D'accord, mais l'exécution, c'est Fachi, béton. Moto à Tiango en application, ce n'est pas parfait et le président de la République, il faut s'attendre à une critique. Donc je pense que Bilan a mitigé. En tout cas, dans les Cambouana, il y a gratuité. L'idée est bonne, ça va s'arranger. Et comme le pays extérieur et qu'on sort Bandimi va accompagner, ça vient lentement, mais ça va s'exécuter. Et tant bien même, au début, c'est difficile. Et je pense que le président va réussir Paris-Wana. Mais le problème, il y a insécurité. Pendant que vous avez Makambo Doli, président Trouzon. Makambo Doli. Doli, Makambo, Alukaki Makambo. Et si on est ici, et si on a papa Molière, avant d'être comme député, je suis descendu sur place. Navijana. Motasala qui reportage à Liboso, il y a Vijana et Zalinga et Mike Mukebai. Mike Mukebai, lui aussi n'était pas encore député. Il est normal, il est fief. Il est à gauche, à droite. Imaginez-vous que, et si on est ici à l'État, et si on a besoin de certificat d'enregistrement, c'est que ça est belé, le stade du 20 mai, donc c'est bien, il y a l'État. Le sol et le sous-sol, il appartient à l'État. Appartient à l'État, la loi Bakajika. Batouana, c'est ce que Bakamati, Balingo Sombe Sikawana. Moutouana, je connais. Le fameux Paloukou. Ah oui, bien quand même. Naïbi, parce que j'étais le premier sur le terrain. Na maman yo tanglanga école ya biso ya maman ya mutete la wana. Yo zala ki wana ozana ozui pension. Pension wana yo ke yo kamata na mabele wana komi yo. Ils n'ont aucun sous-bassement. Et si kawana ezali esika l'état, ezali esika ya hôpital. Bako côté kangote. Bako te kangote, bako aliéné angote et loko mokote. Babandi dikamana depuis longtemps ba tentative ba corruption même na niveau na bango interne, il y a eu des corruptions. Mais tu s'opposes qui pour ça Mukebai là où tu es, tu sais que dikamana zoloba ezali solo. Papa Molière, je suis descendu sur place. Paloukou sasiko ya kamati ya kekozwa certificat d'enregistrement. Avec quel sous-bassement? Sous-bassement, mon réalité. Un monsieur, il y a eu mort d'homme. Un monsieur comme Paloukou, on devait l'arrêter. Puisqu'il a fait usage, il y a faux usage de faux. Puisqu'il y a un sous-bassement exaté. Tokamati, un type comme le notaire. On doit arrêter le notaire. À cause de Nayende, Akamati a délivré un deuxième certificat, enfin pas un certificat sur un terrain qui appartient à l'État. Bakamati Batikiye. Donc, Paloukou, de Azali, Moto, Asombi, Bisika Wana, contacta Biso Nyonso. Pendant combien Super Ndakala. Chop, Nalobaki. Bon, dommage, on invité même pas Nanga. Le quoi, souvent, na permission. Pana émission, yo, tozo, sale pana yo, et l'équipe Nangai. Nakolak Sabino, j'étais sur place, on a Simbate. Bakamati Bakao Yokanana, Makambo ya Bakanyaka, et voilà comment est-ce que Doli Makambo s'est retrouvé là. Quoique il est ministre de l'Intérieur, provincial, à Kyokende et Sikanyonso et Sengeli qui a Kende. N'a évité, comment est-ce qu'on a expliqué, ou on a yémoko a expliqué. Mais quand il s'agit que yé a Sombaki, ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, Doli Makambo atini motomoko takene ko boma moto. Mais garde naye, on arrive, non? Ne le protégez pas surtout. Ne le protège pas. Je sais que Batumingo bazana émotion. Bakoningake bakamata ba juger maloba na ngai suka kaka na ba injure etc. Mais effet moko ya pamba. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour aller tuer. D'accord, Jeep là il se retrouve en Dengenin. Point d'interrogation. Et qu'il n'est pas ça la pénini. Point d'interrogation. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce jeune homme que j'ai connu. Oyo Babomi à bout portant. Babomi à bout portant, Père Ozon à l'issue souté. 29 ans. C'est ça qui est en train de me choquer.
bato bazali à base ya likambo wana bango nyonso botali kaka Doli Makambo wana babeti mwana mobali wana masasi Doli Makambo na kanisa za ndako na ye nana tindaki bato wana ya lobi non ezaki soki pa na kwanga ou bien alekaki bon il doit se défendre mutu apesa pe mutu bakata azate mais quelque chose on peut dire que ce n'est pas Doli Makambo qui a tué ce jeune homme ça c'est un fait point numéro 2 soda wana ya kimi on a conseillé kutoka kamata zonga puisque na condition na ye wana aokimati wapi na part na nga ezali accident. C'est un accident na kanti pe osenga baninga na biso baka mataba la sika wana okomona bazako bunda pa na bakotisa mana mbali wana kati ya mutu na rere za assassinat eza pe assassinat je vais te dire pourquoi tianga na loba yo ndio invité mais ngape na boy okomona wana soda zolinga kobeta likofi edani mbata na mukongo pa Lisa c'est bimiye moko situki abomi moto ezaki dans la chambre c'est ezaki déjà na chambre ça c'est erreur en tant que nata fils militaire ezaki déjà na kati ya chambre lisasi ebimi et beti et bomi un jeune homme na fleur ya âge na je crois qu'il a avoir 29 ans bon akamati ake ofele pour nini garçon wana akufi pona hôpital ya Abidjan te garçon wana akamati akufi puisque azako touché $160 160 000 francs congolais par mois. Pesa koya irrégulièrement. A mon abino kaka je le connais wana boka mate juste boya ko sombe loko wana. A protesta qui d'abord répond à yemoko likama yeko zoyer. Akufi liwana yemoko. Akufi attention, on peut appeler ça homicide moko involontaire parce que je ne pense pas que mutumoko et profiter nani liwa ya mwana mbali wana. Bolingo récupérer ça yo hôpital wana nanzoto ya moyi. Souci nangai en tant que député Zanine. C'est ce qu'on va abandonner. Ce garçon-là, dans la quartier morgue. Va abandonner à cause de l'issouté. Est-ce que vous pesez au moins biso 5 sur 5 non, na benga moi na mbali wana ça va hein. Oui, na mbali wana peu importe l'appellation. OK, d'accord. Vous pesez que c'est homicide involontaire. Ezali ça tokoyeba attends c'est pour ça que bazana tribunal on appelle si opinion nangai puis c'est na yo nangai tozo mona ndenge bale bimi je ne suis pas là pour défendre Doli Makambo ou Aluki Makambo ye moko ayebi po anini azalaki wana je ne le défends pas comme tel nazako défendre Likamboke, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que Batindaki Motopana qui a boma, Pana Doli Makambo a comme propriétaire et Sikawana, Ezali était, Paluku, il est toujours en vie. On va faire comme Makambo ya Rossi Mukendi, on fait du bruit. Oui. On a député, député wana nga papa moulé nazo kitawana, bazara ki wapi. Très bien. Na sili sina nutesi kama muke. Awa sasiko yo to bunda pona ne fiske ba kundama na mobali wana ba dédommager famille wana quoi que kozongisa mana na bangote mazana droit à dédommagement puisque il a été abattu l'état dolité mais doya zana mutuka wana izalaki mutuka na nyomo ko reconnaître que zaki mutuka ya Doli garde za ya Doli chauffeur ya Doli bagenda ko sani ezaki supermarché omoni kitoko question na yo omoni actuellement tozo traverser turbulence moko politique ezaka ka problème ya ko vouloir récupération balongo la Doli bakamata batia moto mususu wana c'est politique totika l'état sala musaya na ye mais na conviction na ngai la balle et quitter chambre nango pendant ko boma ces pauvres garçons par erreur puisque Bokeno Saninwana. Là, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement. Bokeno Saninwana. Mais le problème est Yakoboma, Yakolongo la vie, Yamoto. Responsabilité civile. Responsabilité wana. Franck Diongo Beta ka ba murate. Ba maître ndé ba ba intervenir. Franck Diongo sala prison pour nango. Tika tokoba. Otumoli. Non. Ça va. On évite ngaite. Franck Diongo bakutaki panaye, bakangi batu basinga. Moi j'étais là. Et il m'a appelé, Bakangaki Bango Basinga, Betamaki, que Franck est un ami ou un frère, etc. Au moins pour rétablir toujours la vérité. Dans le barande opinion, Nanga et Sengelaki, Betaki Batoa, Nakati Alupango, ya Franck Diongo. Dire maintenant, est-ce que c'est lié? Au moins, il y a un problème à Doli. Est-ce que Yende a Betaki? Yende a Zarakanaba, Karateka. Yende a Zarakanaba, Jidoka. Bakache Rwanande, Betaki, Bajan, ya police Wana. Franck Diongo a fait la prison. Alors, mais pourquoi Doli ne le ferait pas? Il y a Doli, ça se trouve, Barolanda, Nani Aboumi.
autres on a besoin koyeba ezali nani abomi mwana mobali wana. Et il est question aujourd'hui que Asi Akoufi, Azana morgue, to luka moyen, l'État luka moyen a dédommagé ses parents, l'État kamata a luka moyen de façon à ce que Akeneka Kapamba n'engwanate. Il est allé défendre pas l'hôpital, il est allé défendre misère oyo, population nabiso, basako vivre au quotidien. Wana isa angle moko. Toujours dans le même dossier, il y a deux problèmes qui restent. Problème il y a bawewa. Parce que bawewa bakufangi na kati constamment réseau sala manakati ya ville bawewa bakomi na mo arrogance moko ya makasi. Gouverneur ya ville à Kinshasa Gentini a uti kozwa ta osolana bango. Il est impuissant. Na kati wana il a pris parole pour webisa bango que comportement na bino boko yini sa président. Je ne sais pas comment zo lié bawewa na président na analyse no mona ndenge nini. Tout ça là. Quelle solution tokoyi kozwa penza final pona kozongisa bawewa na nzela parce que bawewa baza na mwa libertinage moko bomuto akolo bana bango te ba comme na langage soko salika ere ni kubigila fachi osali ere nazo ben kabunda ayambite kabuya ndazo zo na telefone arrogance wana awa bawewa balobi ke pas balobi babomi bato à cause ya problème ya bawewa puisque lelo olingo lingate les wewa baza assimilé na kombo ya président de la République. Comment ça? Pardon? Comment? Nous nous justifier. Bah, on a assimilé pour l'année. Assimilé puis c'est baibika baluba hein baza koya kutuna moto ba uti na mbujima ye batonzi Kinshasa koyi molunge etc. Quand on dit wewa on voit principalement le président de la République. Ça te ba wewa baluba baza ba Congo ba Swahili. Mais en majorité hein ujumu va nji kwambila bien jitonga jibi mpato. Mwambila mo contacter. Bon me contacter et yo comment est en train de dire. Et c'est vrai baza ko fingisa balingui ba ennemi ba profiter. Na likambo bazolo baké bango bazali batu ya président de la République ça serait yo n'importe qui peut employer aujourd'hui des wewa pour que nous ça là ba salité. Donc c'est tout à fait normal. Comment est-ce que on peut kobongisa likambo na et c'est vrai désordre comme na bawewa. La population n'a plus confiance à bawewa, baza terrorisé. Même ngai moko anaza terrorisé. Bosi omoni so baké okunda wewa moko. Il y a près de 1500 personnes en désordre. Ils font ce qu'ils veulent, etc. Qui va remettre un peu la pendule à l'heure. On a des problèmes à bateau, bateau zambongo, gentili, badoli, bangonde barosa solution, ils ont des solutions. Mais voilà, c'est vrai que désordre les amakasi et batouana, so bazo congédié, batouana, oyo bazali concerné. C'est tout wewa ne veut pas dire moluba. Tout wewa ne veut pas dire UDPS. Mais nalikambo bazo ça la so mutumo razako structuré en côté, ça veut dire que Bazo Fin Sandé, président de la République, est là. Dolima Kambo. Gentili Ngobila a eu raison. Peut-être il y a raisonné Bango, puisque je pense que même Yemoko Azana solution contre Bawewawana. Et pour revenir un peu, le Kola Yotomola Kingai, est-ce que le Kola Bazo Bake Bawewa Bazala Batuya Kabund, Bawewa Bazali Batuya Kabuya? Bakosenga Kabuya pe bakangaye loka bakangi doli na bambeba oyo bawe baza kosala quand même moi non bon merci beaucoup moi c'est pour te dire simplement que bakolanda moto a sali infraction doli soki aboma mais bakamata satiko nani chef na bango Kabuya na dis-moi ya ba oyo bazo sala ba miba ndenge tozo ka bazo sala ba makambo na Kabuya Kabund bango yo baka ka Casa dinda zana ezaka balo ba mukolomso Kabila te bayebike bautinde eza batuya mbujimai ba mususu baza koya na moto tiawa baza na Kinshasa tokosenga bango il y a des bons wewa il y a des gens qui sortent le matin bazo liesa bana na bango responsable batanga pe alati il est propre et ça ozo utambola na pine na sima ya moto na bidon moko ya essence na ça ce n'est pas mais batazo baby ba transco nyonso ezosila nango na ville bato bazo telema bazo kelela na kobetaka inde na bala eza banane ezaka biso moko peuple ezaka biso moko peuple okende koto omoni ba Rwandais les Rwandais ont tué 6000 personnes na soi-disant génocide na bango quoi qu'il y ait pas na biso c'est plus mais on n'en parle pas mais ils n'ont touché à aucune école à aucun dispensaire, à aucun centre de santé où il y a biso muke obomi transco bokobeta makolo Muji utambula nani comment se dit à pied Makas Ujumumva et tu viens pas tant. Je pense que mais il y a un autre angle Togo zapete côté à police comportement à police bien que babuma qui peut policier récemment to déplorer qu'il y a obisonnion sonné ba toison mon na image mais il y a aussi un comportement à déplorer à police
l'inefficacité tactique ya contrôle yo moko zoloba ko kendaki na selemba ou na funa ba place ko luka moi solution moko intermédiaire en attendant pour battre moi poste à police. Il y a un problème d'effectif. Mokonza mboka tanga zwaki mboko président Félix Tshisekedi alobaki abomi alinga kité souci nezalaki balongola ba détachement policier na ba poste lobi yango baza mukie par rapport à ba détachement ya ba libanais na batu nyonso. Comment nous allons faire les lots pour s'en sortir dans les Cambo? Dans la unité à police effectif et amouké. Mais dans le détachement, il y a des belé. Police a sécurisé. Au lieu d'être sécurisé, tout ça est sécurisé. Naza député national, Naouti na congé na biso parlementaire. Je peux le dire haut et fort. Naïbi ke ba message nangai et comme makati et pas ya mokonsi. Lokola aibisa nga so moni loko moko ya mabezali oyibi ba kanoni ni au employé pour na au atteindre ngai. Monsieur le président de la République, c'est grave ce qui se passe, non seulement si na ville à Kinshasa, le président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi. Ce que vous avez na ville à Kinshasa insécurité ezali, c'est plus que d'abord armes zate. Ça j'annonce nabino bato la défense, na ba sécurité etc. Il n'y a pas assez d'armes. Ba policiers baza sous-équipés. Armes zate. Botala ba fusil na bango. Biloko moko ya kala ya sonyi ya lere wana musée akotaka autaka na rébellion de ba pukupuku wana ezaliti lelo. Il n'y a pas de munitions. On donne aux policiers 2-3 munitions. Pe ya kala aux policiers babomi wana ezaki moninga na ya meko beta boye disa sezo kendite akimi de baye comme mais je vais revenir là-dessus. Je donne seulement l'information et aux membres du gouvernement au bazo sala. On a 63 ministres qui ne foutent absolument rien. Car voyage, frais de voyage, etc. Le Parlement. Mintou qui est athée. Au moment dans la société Mobimba, il y a 3 ou 4 policiers. Effectifs c'est athée. Et comme il y a bazana mouindate, bazana ba condition moko inacceptable. Bazar ko toucher $140 par mois et 140 francs congolais. 140 000 francs. 140 000 francs congolais et au lingi mutuana akamata wana bazo boma na bakuluna bazo boma ba congolais akamata tika poste naye azana munduki te azana munition te okamata ke kokufa e wana akufi balibia non ba policier baza ba miibi la policier ba iba ba chombo comment voulez-vous ngana azana munduki ozo futa 140 000 par 140 francs congolais par mois. Yo kamata otinanga ki no kufila yo et quelque temps après bokamati moi sinanga bokamati bo bengani na ndako. Les policiers pour revenir maintenant il y a détachement Motonabiso comment Général Kasongo. Non pas Kasongo. Nazo kamatana nous le jeune homme Oyobabomi, j'ai dit bien Babomi Ayavijana quoi que ça accidentellement moi j'ai dit ils a accident mais quoi que ça accident il faut payer la facture. Chacun doit avoir au lingo za la mokonzi il faut au futa facture ki bo mokonzi ozo luka ki angote. Soda wana o bakamati baye ko benda yena ndeko Israël. Ndozo mona tanzuna Eliezer Tamakambaloba qui est sous émotion. Bana bazako bunda libanda. Moko na bango soit disant soit qui lisasi ayeke na poste à police. Wana akena poste à police. Oui, salami na kitome sana kisensu. Oui. J'étais au na procès il y a moi j'étais avec le général Kasongo. Ba bendi soda balebi yaka ko intervenir pour cette zone blessé kuna. Wana ba moni soda azana mundu kité. Baninga nemi balé déjà bakimaki. Yo lokolo za sokoto ba bendie wana bazomona ke azana mundu kité loko dinte babomi soda. Babomi na mundu kité, babomi na mabanga. Ba lapidé pendant 2 heures du temps pendant mutu wana akufa. Et ngolo bake yo civil yonde oza na droit bakamata ba député bakita. Donc on a qui na vijana wana on a qui ba député ba mususu na ba teni na ba nini ba kiti pour aller faire du populisme. Mais attends ba policier mwana mobali wana to moni droit de l'homme mon côté policier wana akufi ba beti yepe azana kati ya morgue et sengeli ba kundaye il fallait ba kundaye ba dédommager pe famille na ye ba dédommager pe famille na ye policier mususu accompagner gouverneur na ezaki na nani na Équateur. Aki kuna aza nasima ya jeep ya mama gouverneur.
akamati akui na leka kufongola mama gouverneur akui na ndenge moko ya mabe bassin na nyonso paralysé. Au moment je parle ça fait 2 ans aza cloué awa na hôpital ya Kankokolo. Na meko mona bakonziane to kobimisa mbongo etc. Le policier pour vous servir. Hein? Akufika kama lokola policier wana o babomie. Kaka mukolo ba okundaye. Kaka mukolo wana mwasi na ba na ye balongoli bango na kati ya camp. Et vous voulez envoyer ces gens-là bakende okufe la bino avec des salaires de $120 120 000 francs, 140 000 francs congolais. Nasilisi. Avec ba salaire nding wana boloba non policier wana asala ki boy. Quand j'ai faim, quand ma femme et mes enfants ont faim et j'ai une arme puisque social nangai ya soldat ezo simbati na kosala nini. Très bien. Donc ne demandez pas l'impossible. Likambaba détachement et oui. Détachement et encore moins c'est un scandale. Il n'y a pas de fusil na ba souciat. Il n'y a pas de munitions. Mais au moins na ba service moko ezali awa bazo kamata ba étranger. Au Roman n'est pas étranger, il y a 30 policiers bien habillés. Mais oh wana azali kuna na Selemba o azana kitokimosi etc. So tali bot nae okanisa œuvre d'art tellement te batonga. Ils sont mal habillés, ils sont Monsieur le Président de la République, les policiers les policiers sont mal payés. D'abord. Mais ceux qui ont il faut s'occuper des policiers. Moi, il y a soda. Tatanga zaki auditeur. Binonyo sobana ba soda. Likambote mais nazama na soda. Ko toucher bouton ya policier. C'est sacré. Talande c'est 12 ans de prison. Talande baza ko beta ba policier mikolo. Bon, bango pise ba lika ka maboka na kati ya ba poche ya bato. Ko ibaka ba chombo. C'est une raison. Ba bomi policier. Ye wana na tourna yepe. Très bien. Ye wana azali na morgue. Ye aza nyamate. Policier aza nyama. Policier aza mutu. Ah nyama. Puisque oya civil hein nde aza na droit ba député ba kende ba droit de l'homme ba kende ba avocat ba kende oya bololé a policier wana oyo omoni teni esi nzuluka pana ko beta sali omoni e pasuki ezogumba maboy o balobaka chemise ezangi makila o wana za mutute azali pe moto esengeli bate azali pe moto te azali moto donc de ce côté là il faudra que ba autorité ba changer comment bizali na bango. Alors ils ont ça biso passer mo vanda pina boy yo za na poste à police ba biso ke muibi à côté na lopo na ko kendete bato bazo kendete na ko kendete policier azo tout na civil marque et arme bazana ngweza bana akato bana uzi bokende koboma ngai et puis ça mokolo oyo bake koboka ngai na quel cimetière na yebite bokamata bolongoli mwasi na ngai na bana na ngai na kati ya musala na kati ya ndako boza ko décourager ba policier boza ko décourager ba policier sans la police nous ne sommes pas en sécurité o nyonso tozo banga o batu ya moto. Si la police était bien organisée, c'est un petit problème. Alors, mais la police a des problèmes actuellement. Il faut que les policiers malamu. Il y a un moni délit c'est ça à côté de l'Icanisia. L'Assemblée nationale va réduire les moliments. La bino boza ko mbongo ebela tabazo futa ngwa compte goutte mais mbongo eleki ebele. Balongo la bino mbongo boza na ngwana pour que mbongo na bino baba kisela quand même ba policier mbongo ba policier mata fu bondi bango. Omoni délit c'est ça nga. Nazo mona lokola lisanga bonganga. Oh. Non, mais là, baza ba cousin. Oh. Eza ba tumoko bazo luka mali baza na mali ya ba sensationnel. Oh bon, ça viendra, ce n'est pas grave. Bazo luka basa là qui sensationnel, c'est ça que je voulais dire. Ah, eye. Ba linga sala ngo ba yebaki alekaki alobaki. Mais papa wana, toyebi ba combien de partis politiques a changé le roi Lisanga Bonganga? Ce n'est pas personnel. Je m'entends très bien avec lui. Je ne mais quand même, il y a bêtise, des âneries. Puisque d'abord, il y a eu même salaire à un député. À lui, député à $15,000. Il est mal informé. Au moins, les bateaux, il y a Délit, c'est Sanga. Délit, c'est Sanga. Maza député. Bon, ou 3 pités, ou 4 pités, n'a évité, mais, au même, combien va foutre à Kayote? Tous $15,000. $4,500, bah provinciaux, bah vous avez député provincial, bah vous avez plus qu'un député national. Paye à tranche, il y a un kamatana, maman mabunda, yangoana. Oya koloba de telles âneries. Au Canada, il va kamati même, tu kamati al yaoufele. Tu kamati les $4,500 ya destiné aux députés. Mais c'est une goutte d'eau. Ndé osayani, ne kamati ça
salaire ya ba policier ou bien ba fonctionnaire. Et ça moto ayibe na ngo regarder la télévision, ton ba top Congo ce sont des bêtises venant d'un député. Je regrette mon ami Sesanga, honorable Sesanga, aller dire de telles âneries alors oyibi même té. Hein, combien est-ce que tu touches à yo tam susu ba pesa qu'on a pembeni donc quand il y a encore ils ont continué na l'air abino il y a législation passée mais ce sont des âneries. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le salaire des députés qui vont améliorer les conditions à fonctionnaires ou bien à policiers ou bien à nani. C'est complètement, excusez-moi le terme, c'est complètement idiot. Alors, c'est complètement idiot en ezama lobanayo. Nyanga imoko pena ndimi yango j'assume. Problème pesant. Mais na fingi mutute. J'ai dit ezalinde. Au qualifié de fait. Est-ce que na fingi mutu? Non non. Merci. To continue à vous. Nazi c'est quoi à vous nangai. Mais na lobi to lobana likambo ya crise. Bato alamuka bazomona ke crise ezali. Oyebi ke tango Félix azwaki bokonzi carton ya Thomson ezalaki na montant carton ya Thomson ezalaki na montant ya 26 000 mais lelo 9 mois après carton ekomi na 41 000 bato azomona kibiloko emati dollar na 170. Est-ce que c'est là yo ndozo mona crise eza na mboka to crise eza te crise institutionnelle na crise économique soki ezali bango balobi esengeli tosala dialogue na dialogue wana tokosala tozwa 2 ans ya transition. Félix Atikalaka président mais Fayulu pe azomo bokonzi na ndoto moni la muka bazai kolala baningo la muka il est trop tard le train ici leki yo Fayulu olingi sozonga na sima pana reconnaître que Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi c'est lui le président transition ngo ya nini opalakati awate otamboli eloko moko malonga ebimite omoni ke komi na échec Katumbi akamati na ngo tanga ba Sesanga wana ka okendaka epa ya Katumbi yazaki charger ya campagne ya Katumbi te wana moni esimbi te ba chiffre akendaka so na yara musa zongi alala kakuna te ba chiffre ezako tam setam musu moto akomi okansake député azwa $15,000 au député azwa $4,500 encore ya ndambo mais pour revenir à notre ami Lamuka Fayulu, que je connais très bien, qui est en train de nous distraire, de nous faire perdre du temps. A sorti à crise ça. Yo, on dit que un monsieur comme Tshisekedi, Félix Tshilombo ou Kabila Kabange, président Yakala. Oh, pe makambezo le ka balingo be mabiso na guerre civile mais lango wana yo ndimi puisque ka yo Fayulu lokola Katumbi atiki yo Bemba toyoki ye wana kamati atiki yo kamata olobia non bino bolongwa botira kaka 18 mois et bon ngai pena za nakati azo mes récupération je pense que ça n'engage encore que moi Fayulu est mal barré et là on a payé ça les maté azo lota bakamato comment est-ce qu'on appelle ça la vérité des urines vérité des urnes pardon c'est un lapsus ça la vérité à urne et kamata et ça là que urne je m'excuse na ba téléspectateurs et kamata Félix Tshilombo Tshisekedi oazo sala baso de mouton oazo sala ba gratuité etc. alongwa atikela yo okeno lakisa bango nini kobina donc crise sortir à crise ça Robina sortir à crise ce n'est pas un schéma na yewana puisque ça schéma ya ndoto ya baba ekotika la kosala mate ekosala mata mais soki to komi nango kolobani omoni mama soki fani yenga aza commissaire du peuple moko avana na mbizo na pesi ba comme employé le nyo sokomo na ye soki nini ekosala manangote aza kolota aza ko se distraire a remarqué vraiment que c'est que crise ça na côté bon exacté quoi que tout ça en cas de crise na dossier autour tout ça quoi aborder mais elle comment très bien alors tout aussi ça sigo dossier à souka pena mama likamba tala ba hyperkite za ko bima tala bango na bango ba komi ko swana mabe we biso nzembo wana te kitoko bakino nyozo soza kino il faut yebango tala bango na bango ba komi ko elana mabe mbila bel pa yeko yemba lokola tolingani te oto zala ba camarade lokola tolingani te oto tikala baninga do moya ko vanda iso ezate FCC cash basali plan na bango et vandi si président vandi makamyo so za ko marché mais tala buzo ba iza ko salama ba image ya mwana buzo ko landa siko TV za radio te Machine
C'est une honte qu'un parti politique qui s'est dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies des présidents de la République. Qu'il s'agisse de ceux qui ont déchiré, qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président de la République, ou de ceux qui, par vengeance, voulaient s'attaquer aux effigies de l'actuel président de la République, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Puisqu'à Kolosi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ils étaient jeunes quand, au début des années 90, sur base de l'incompréhension entre les communautés, a explosé ici le choc des communautés. Ils étaient très jeunes. Moi, j'étais agent Jekamine, puis je me suis retrouvé conseiller socioculturel du gouverneur Kyunga Koumanza. J'ai géré cette situation à travers la ville de Likasi, la ville de Kolosi, et dans une certaine mesure dans certaines communes de Lumbashi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que ça s'arrête très vite. On s'est attaqué au symbole de notre parti, on s'est attaqué à notre leader à travers son portrait. On peut aller en justice, mais on ne descend pas dans la rue pour faire la même chose. Quand on fait la même chose, c'est qu'on se ressemble. Il faut éviter de faire la même chose. Les PPRD a des dirigeants politiques, l'UDPS a des dirigeants politiques. Il faut que ceux qui se disent dirigeants encadrent leurs militants. C'est ça l'essence du civisme, de l'éducation civique. On ne crée pas un parti politique juste pour des slogans et faire des marches qui n'ont aucun sens. On crée un parti politique en éduquant, parce qu'on se prépare à prendre le pouvoir, mais quand les gens prennent le pouvoir, ils doivent connaître tous les termes politiques. Que signifie passation pacifique et civilisée? Il faut en connaître les contenus. Merci d'apprécier pour la image wana yo landi yango. Omoni na Lualaba makambo salami. Batumbi effigie ya mokonzi ya mboka en contrepartie bato a PPRD puis batumbi ya président. Et puis ba message mo ekomi grave. Oyoki ba message ekomi même tribal ke balingi bakasa yente na niveau ya Lualaba. Gouverneur Mouyej pe olandi ndenge ya uti koloba situation yango ça fait peur hein? Dans les jours à venir, ceux qui sali ke bate danger kozala makasi. Danger et c'est bandit, c'est très malheureux. Toujours mona batvaza kotumba wana même ligne bazo tumba effigie à l'ancien chef de l'État. On n'apprécie pas ce genre d'histoire. Mais on ne sait pas qui est en train de faire ça. Ils ne sont pas identifiables. Par contre, Oyo et Salemi et pas ya Mouyej. Bomoni batubalati ba foulard ya PPRD. Et ils ont le code au Sahel comme et au signé au tiki signature nayo tozo kende ngana zo banga to na guerre civile puisque mutumoko asel nga ko o wana c'est ça conséquence à découpage, c'est-à-dire wana katanga ezaki mobimba pour des besoins électoraux etc. bakamati bo découper etc. tala okomona ngana botami na katanga na shaba na katuba na katuba premier. Donc on a sema Swahili. Très bien. Donc na lotaka na Swahili. O badura ke langue maternelle la zanini. Eza langue lotaka. Na lotaka na Swahili. Mais ozomona ke bakatangi déjà entre bango bakimuko bunda. Ça veut dire région par région. Boye ko bakisa ba makambo ya PPRD, FCC na babiloko msuswana nyonso ezako ya likambo yo tozoke na guerre civile. Oyo n'a apprécié le gouverneur Mouyej, un ami. Je l'ai dit haut et fort, ça ne me gêne pas. Tu peux avoir des amis de tous bords. Discours à ça, les discours mon responsable. Un avertissement. Albi Bozako Yeba et Sikatozo Kendite. Bozako Yeba et Sikatozo Kendite. Même déjà na Kinshasa. Au moins, il ballon, hein. Pas nous soufflango, pas fini, mon boye, pas. Et kamati et pasuki. Et si katozo ke na babiloko ya ba politicien si baza o bazo sa eloko mokote tozo mona eloko mokote. Et si la bazo me mabiso na guerre civile et ça va éclater tôt ou tard mais plus tôt que tard. Nga eza ko bangisa ngai. Très bien. Et je félicite encore monsieur Mouyej. Na likambo lobby mais est-ce que baninga balandi makama bakasayen oyo elingo zonga lisusu bo benga na bakasayen yo ndimi pe na bakasayen ngo ndenge pe bazana Lubumbashi bazana na Kinshasa bozana na pouvoir bino ekolo mususu bo kamata bo benga na bango e bakosala eloko moko te makila ekotanga moto moko akobenga na muninga azate omeki obenga na toke na guerre civile on le souhaite pas biloko ngo ya monde Kabila ozonga na 2023 non c'est possible la zonga de bon mais congolais aza
passer Zoba de façon à ce que Azar Obosana facilement passé. Donc il ne tient pas compte du passé. Or que c'est avec le passé et le présent qu'on prépare l'avenir. Avenir n'a pas sombre, le présent, ça ne va toujours pas. Donc Azar Obangake explosion et bien non seulement mais nakatanga explosion ezakoya. Na moni comment croire que Fachi a réussir échanger quand même langage par rapport. Fachi est-ce que nana lobi que Fachi a réussir ça veut dire que ça devient lent. Bah voyage il y a 120 personnes 117 personnes, qu'est-ce que ça coûte à l'État, c'est nous qui payons. Bah image ce soir reçoité la presse présidentielle c'est un échec, cher ami Wakabanga. Ce n'est pas parce que tu as été un bon journaliste que tu as un bon directeur de la communication. Communication à Bango, ça bat de l'aile, ça laisse à désirer. Président, tu as voyagé, tu as YouTube, pas na image. Ça fait très mal. Ba image wana bokomi pa na photographier batu ko tekaka ba bon to na penalty après na moni Kasimi c'est comme na kamati ya bokomi otekaka nde ba photo ouais baza otia batu wana pa na bakanga ba photo na président bakamata sasiko ba tekaka ngo mambu mansonyi ijibi mpato ujimuva mujitungeyu ijibi mpa to mambu masobele mambu mansonyi mambu mansonyi donc le pays va mal. Venamoni pela si c'était à refaire yogo démissionner no kolongwa député ozo regretter ndenyo comme député nazo regretter parce que ils ont repris un avantage moko ils ont immunité en dehors immunité naza ntina moko même okene ka assemblée te na préféré na kipe makamanga ya babola na kene kotala ba wenzo na ngo salisa wenze na selemba ba mama selemba je le dis très bien et ce qui bourgmestre na binope azo continuer kana lokolo wana to ko dénoncer et nous ferons de façon à ce que balongola. Très bien, à vous. À vous, hein? À vous. Mise comme une souga. Mise comme une souga. Alléluia. Très bien. Mise comme une souga. Tu écoutes à la lobby avec le même plaisir. Tu es honorable Léon Mbalimba, les mieux élus et les plus élus à Capitale. Et en contesté. Contesté sur les athées. Il va voter Nicolas Fayoulou en tant que député. Tuna même. Tuna Kabund. Tuna Ezra Eliezer. Tuna maman Oyo. Ba maman wana nyote mama sokite yanga yafana na yaza na pension ba député nyonso awana Kinshasa ngainde nazana le plus de voix. Très bien, leader na likambo wana leader na bango yeyo leader afuna pe yeyo oui double brassard à lobby c'est double brassard na mwana ozina mama na bana turo ko chara bakoko ba mama natia moto ya kwa empoisonner ngai ni c'est comme la souka mais na lobby omoni Belge te omoni président yo na Belgique te Louis Michel. Ça se fait partout. Il faut nazo moto naza sur naie, naza besoin nazo moto à poignarder. Il veut être député à la place du député suppléant. Atikaka suppléant. Azana besoin comme anesika wala. Aboma titulaire. Qui vient à ma boîte à vous et émission Kitoko. Merci de comme tombo. Ba émission na biso za toujours Kitoko et tokoye bango d'ailleurs wana otia kango na YouTube. Na YouTube et mon lire télévision avec ton autorisation to l'exango pe na chaîne. Wana na pesi oza na liboko nanga Simbisi, la main d'association Kitoko. On note la ke mafumbe. Ke mafumbe. Allez, bye bye. Bye bye. Tomona maboko mise komi na suka ekendaki